Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. La moula bino kala. La moula bino kala. Tout le bien actualité. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oh, comment le bosso na bandi. Kande zara. Oh, comment le bosso na bandi. Donc voilà. Faire amadebo. Eh, Yuri Mouchafou, champion. Champion, yo galate, champion. Lobi Tongio, champion. Champion. Champion Yuri Kalenga. Bonsoir. Champion yo galate, on peut sa position te. Champion. Botoa makasi. Champion. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va kota déjà. Moi, 1 minute, je 2 minutes. Bokota, bokota, bokota. Non, mais quand cadeau va élinga. Non, mais. Il y a le domaine à la télé, non, mais avec ma cadeau. Ah, ça va, hein? Merci à Mtasso Melia, merci à la cadeau Elinga. La monde, ça va. Même si c'est pas mon domaine, mais je vais essayer quand même. On va essayer, hein? On va essayer. Comme ça, je te ferai plaisir. Et qui sont la couleur, non? Elengi ya chéri alingaka na bwaka tsuka bola pinge. Tsuka bola pinge, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dans mes canaux à maquillage. L'état beaucoup comme rappelle bonsoir. Si on m'inga pesi no bonsoir, vous comprenez bonsoir. Si vous commencez à moyen bandizate. Lola beta na sola kitoko comme d'habitude. J'aime bien parler. Après lien eza Instagram nangai. Pour voir na Instagram, bala linga na Instagram. Donc voilà, je mérite quand même, non? Non, méritant parce que, voilà, j'ai des, hein, on a des jolies lèvres, hein? On a des lèvres, hein? Oh, le nom, Manique de John, sensuel. J'ai des lèvres sensuelles. On fait, oh! J'ai des lèvres sensuelles. Elle est soignée. Oh, ni gloss. Producteur. Et pour les yeux. Non, le bala, on va la bibliothèque dans le bala. Le bala, on va arrêter autant de bleu. Moi, je suis pas trop maquillage, mais on essaye quand même. Soit elle est au cas de faux, c'est là, non? On a trop maquillage, thé. Ah, mais ça va, hein?
La patronne, Nanou demande aux zap. Nanou demande aux zap. La patronne. Pour on partager, déjà pour partager, là c'est bon, je veux que c'est bon. En tout cas, mon ami, hein, fan nanga vraiment, merci à trop, merci. Merci à Bloto Yelinga. Merci à Bloto Yelinga, je te dis un grand merci. Eh oui, ça va. Et alors, on t'a soukou là pourquoi on va foutre donc voilà, aux obligés à autre ma peinture et l'été donc. Merci beaucoup, merci à toi vraiment ici Rosali. Autant en communauté pour les moments. Merci frère, au salut un plaisir. Merci à trop, merci, merci vraiment, merci toi Souza. Bonsoir, bonsoir. Bah ouais, bah kombo na te kombo na dembo we moi, kombo na ngwana. Donc voilà. YouTube na Flair Monde HD, page na dembo we mo. Na sala parce que j'aime bien partager des idées avec tout le monde. Aime si on ne pas nanga, aime si on ne pas nanou, aime si on ne pas jebele, bah page va confier en aïe. Que na partager quand même les solos, bah idée on a zamona mutu. Na ba page na ba on a ba fan na ba. Des fois on va rose attente mais on a 8 ans vraiment. On a page na ba on ezala toujours naturalité. OK, bonsoir là les gars, la des bases alors bonsoir. Des bases alors bonsoir. Jani Mangoma la boxe ote nazabia. Jani Mangoma la boxe ote nazabia mikolo musala. Donc bonsoir, bonsoir à des bases Gelor, bonsoir à tous si vous allez, merci na message. Donc ndé bon monde na titre, ndé na titre wana. Bolingo ya poto na Kishasa, bolingo ya bato maboke na bolingo ya bato théâtre, bato maboke bato théâtre. Bolingo ya ba humoriste. Bolingo ya bato Kishasa na bato poto. Kyodo na Madebu, webi actualité ndenge ezali. Celui-là, Betukumesu Kabatusuila. Bonsoir, bonsoir Yaya, bonsoir. Bonsoir Maman Langa, bonsoir celui-là, bonsoir ici Gozali. Si j'ai émission Ezali, bolingo à distance, bolingo à musika, par rapport à l'actualité. Par rapport à l'actualité, l'obéta ni vie à Kyodo, ni vie à Madebu. Mais dans notre la situation en fait situation ndenge koma ibala poto bakoma lo banzambe par rapport à basakid basa poto ba banzambe par rapport à mibale richesse. Donc voilà bolingo bata théâtre ezaka ya Madebu te bolingo théâtre ze belé tambule belé na be fidélité la bonde batambusa rango pour le belanyo surtout. Bolingo à distance, bolingo ya poto na Kishasa, na Congo. Après, lien mo ya Instagram, ezana soko cliquer au s'abonner na Instagram et au salanga bien. Parce que sur la sisi awa, donc Instagram, kola nde na sala ba promotion ya musique, ya ba boutique, ya ba produit. Neti muto achinde nga biloko yo. Des fois na getanga kombo ne kuna. Pa ba mona ba lèvre o ba biki eza marque ya bien. Produit à bien, bah on peut avoir ma boutique, bah dans ma bilamba, bah obenga, baby ka dembo. Pour continuer vendre la cuissa maraboutou, il vend vraiment pointure 40. Il y a 43 T, hein, 44 T, donc 40 vraiment, pas plus pas moins. Mbatipe 40, body L, dans des à la caca. Donc pour la bolingo poto. Pour la bolingo déjà, bolingo na 21e siècle, hein, bolingo c'est les fantasmes en fait. Bolingo c'est les fantasmes. Pourquoi dans le babongo? Bolingo c'est sous ba détendant mon Jean-Pierre Gubin, tu vas.
Ah ouais, j'ai compris le message, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Quand on vient du travail, tu veux quoi? Quand on vient du travail, là, ça va, j'étais. Moi, j'ai tout à mes côtés, hein. J'ai tout à mes côtés. Donc voilà, t'inquiète, t'inquiète. Donc à la seconde, Jean-Pierre Gubin, attends, je vais te plaire déjà, t'inquiète pas, j'ai compris le message. Hippolyte Kanambeza, Joseph Kabila va répondre. Jean-Pierre, t'as vu? Alors là, je pense que pour toi déjà, c'est bon. Je ne comprends pas ce que tu m'écris en fait. Essaye un peu d'écrire, comment on appelle ça? Mais qu'un peu comment bien pour nous ça la ligne. Pour moi, l'abréviation, on n'arrive pas à bien capter les mots, les phrases. Donc, comment par lettre, on dit, comment, et aux a facile. Ceux qui ont besoin de comprendre, qui aiment bien comprendre, été. Comment bien parler, s'il te plaît. Merci beaucoup, merci. Hippolyte Kanambe, pourquoi vous aussi les fantasmes? Vous aussi les fantasmes parce qu'il y a trop des abus Nakatia Bolingo. Eza na Congo, eza ana poto, Bolingo et c'est les fantasmes. Pourquoi? Parce que tout la Bolingo, lokola, comment on appelle ça? Lokola nino, capitale ya mapa. Moni. Capital à mapa obi kende na abo mapa na ozo so na zuma pa 1000 francs na ebi ke bénéfice nango eza ya 25%. Na Orlando souté. Bolingo lokola bon mapa. Vous comprendre. Ebi kende na olinga boye bit na nga eza boye eza ke il faut na mbongo fona ba deja mutuana azala mbongo il faut na ba deja mutuana azala ndaku il faut na ba deja mutuana aza bien mwasi wana azabuye mais objectif na fantasme ya bolingo o ezala ke mninga soka vandi azo raisonner yo eza lisusu te moni atala ba photo ah ouais te la comprendre qui na comprendre qui na comprendre qui wala problème te la comprendre na bolingo ya poto esili fantasme parce que infidélité eza mingi infidélité eza mingi na kati ya ba couple olingi mwasi to olingi mobali donc ozo obligé kaka ozomona kaka il faut tromper ye mpona yo ata olingi ye ata bofanda na bino bien ata mwasi wana asali eloko te mais yo na motema na yo oza kaka sentiment na yo kaka otrompe mwasi wana ozomona kaka il faut otrompe mwasi wana en plus de cela ata boboti bana donc omona kaka ke okomi omona bana lokola erreur mo boye parce que bana nde baza na bana bachance ya bango te bana soki baza na nkombo na baza na nkombo na yo te bamakila na yo ekomi à vie donc bana bakoma erreur mo boye moyen oprendre soin ya bana eza te oloba kaka ke net na kini owanga ono eze mipete apesi wana nga akanaki obota na ye te eske peti mwana na mwananga ata mwana na elongi na yo ata oza nao na mbongo mais ozolinga mwana oyo oboti te pourquoi parce que omona kena mama na ye ezalaki libako babiloko wana eza ebele olio wanga na zemi owanga ni zemi te ondimi na yo zemi mpe bien ke wana zemi na nga mwana ya ngai mais oreprendre soin ya mwana te donc ozopinir na mama na mwana et après mwana wana soki akoli ale papa bimi mwana na soki akoli papa bimi soki akomi na mbongo papa bimi ozomona
na tshende mona mo boye nje mona mo bola lina ho mingi ye kamuleleki ye olangu isinga lokola kilau mama kitoko na ye boisanga kolula basusu e sourire na ye kimisakanga dodo pela e ngala weo ye kamuleleki ye Hippolyte Kanambe tala kota sihila lo bien maman elo na vandi ya donc omoni mibali mususu kandi na olo bake omona boti mwana yo aboti mwana na mwasi mais azo prendre soin ya mwana wana te pourquoi parce que azo punir eza bolingo moko boye ya azaki na besoin ya babota te azaki na besoin ya babota te azaki na besoin ya profit moko boye ke a continuera ko profiter soki fi wana baza ando yibele bambongo to ando pesi bambongo ya leka ba continuera na ba délire wana so comme makambu ya mwana o mwana ke ba fi wana pe ba jara ba fi wana baza azaye moko te mso azana ba mibale misatu 4 soki moko azana kitambo te mikona beji no tour pas tant c'est moko azana lemba moko azaba kota ipen tetembwa zombo ya wana tomesala makambo wana tetembwa wana tolanda bango sute tolanda bango sute belema perturba te tolanda bango sute ozomona donc azala bango 4 siko oyo akokwea na zemi oyo ozala akomi na zemi soki mobali awangani te akondima na ye mpe andimi na ye mpe bien dans un premier temps omona mpe azoya otala ne mpe mwana azotala ne mpe azotala mwasi na zemi ekomaka bapire moment ezalaka ye mwa mosusu mwana botami après ekomaka matata mpo mona mpe kaka papa vanda na ye komboka etikalaki papa na bango ezalaka eza sikoyo ndenge moko mpe na oyo awa na poto awawanga na ezemi te so ayebi kaka mwasi aza na mokanda ye mpe aza na mokanda awawanga na ezemi te awandimani awasime na ye ke mwana ngai ye mais retour nango omona biso mwana botama amona mwana te contre-temps surtout contre-temps ye ezalaka na contre-temps ye ezalaka mosala ye ezalaka boye omona mpe mosusu mwana wana adeklare mwana te apesi mpe mwana nkombo na ye te mama kaka bamama bana ebele bazalaka bakombo wana parceke yebi ke navandaka na mobali nayebi nkombo ya famille na bango nde azwi nkombo atie mwana mais ezalaka teke par honneur ke papa yebi ke mwana nga abotami nde na keve maboye na deklare mwana non ebele bana babotama na bapoto awa ebele eza bana badeklare mpo bato misusu mama ye moko azwi mwana apesi nkombo ya mobali na ye effectif ya mokie nde komona ke ata makango aboti libanda komona ke te mobali aye assume ata aza na mwasi na ndako baza ya kotanga ke aye assume abike non o mwana nga aza na mokanda te abaka te o mwana nga ma ebele soki omoni kaka mobali azoboya kodeklare mwana aza na mokanda azoboya kodeklare mwana ata na belle famille bolandelaki mobali nini akolobake ngai na boti te to naza na bana ngai naboya kodeklare nani ye makila na nga nazwa makila na nga napesa moto mosusu adeklare yango babiloko wana eza ebele ata oyoki nkombo okomona ke mwana aza na nkombo ya famille wana mais likambo soki ebimi na famille wana mwana wana akendaka te mpo aza rekoni te parce que bana wana so awa akolaka ekomaka nini so otuni ton papa il est où il nous a abandonné avec ma mère ça fait longtemps je ne connais pas mon père
j'ai pas connu mon père. Comment moi, na oyo, papa zana poto, moi na zana poto, alors va répondre que j'ai pas connu mon père. So bino ba oyo zara tena bota kaka non. E ozo linga robota yebara identité ni lozo pesa mwana. Ozo bota na mobali nini. Parce que mutu na mokili ata Yesu. Po Yesu soka yaka boyo ke abike nga na zanzambe na kiti. Mokili oyo eza ya tata na nga. Banga batu na ye nena na ndenge nani azalaki na époque ya roi Hérode. Ndenge azalaki wana recensement bande ya kosambela. Yango wana na nzambe wasala mokili. Nzambe wasala mokili. Na recensement azwa kombo. So combien de fois yo ke no robota mwana wana azana na identité te. Azana identité te. Nzambe ye moko azwi identité ya Marie na beau-père na Joseph. Talara Nzambe, le Dieu créateur, a kiti, a utilisé mwasi, a botami, pour nini, azwa identité ya mokili. Babenga ye Emmanuel. Jésus de Nazareth. Parce que yaki pourquoi? Parce que Marie na Joseph bakende kose babenga ngoni. Bakende osala recensement. Bakende osala recensement ya ngwane sala ke Jésus de Nazareth azana kombo, azana nom de famille, azana quand même d'origine. Baby ke maman na ye wana. Même sur la croix. Mama tala mwana. Mwana tala mama na yo. Il était là avec ses tantes. Même si c'est na croix, ba tante na ba zakona bazolela. Ba camarade de maman na bazolela, ba camarade de beau-père na bazolela. Même quand il prêchait ba ki ko lukaye ba bi ke non, alobi ke ba bi ke ba bazo lukanga bi ke bande ko maman na bande ko nde o luka bande ko na bazo oyo. Même si elle répondait ki bongo mais a telemaki akende kotala bango. Sikoto bot mananu biso awana ko moi si mon roté alinga divorce. Moi ça linga divorce té. Ceux qui moi so linga divorce et ça va contenir ndeni ba linga naki. Ba msu ba linga naki na ba foyer ndenge tokenda kosenga mikanda. Kuboka ngunda demande d'asile. Misu balingana bongo. Misu balingana nzela moko azaki libanda moko azaki na ndako azui muninga tie na ndako. Mais bolingo ezalaka ke coup de foudre beaucoup tena mwasi na nzela olingiye ya ngwana bolingani bobalani non. Mwasi mo to olinga ke mobali honora ye après ba divorcer. À moins que soit lembi na mobali wana. Pour libala musuli ezalaka ndeni. Moi, c'est qu'il a besoin de mukanda, azana fi moko stable, msusu, ndenge ba leki na eto bande kone ba camarade ba bala, ye pas na besoin bali moko bala e. Siko yeko coïncider ke akute na bali moko boti mwana liboso mwana bali mwana misatu mwana 4. Et c'est que ba bala. Er ba bala ni ba vandi. Mais azamo bali ya vie na été. Azamo bali ya vie na été. Parce que mwana libala wana 10 ans, 15 ans, 20 ans. Er kaka mwana liboso. A comme na 20 ans, ceux qui n'ont 21, 22, 23, bah nous bandi. Et surtout, ceux qui moi ça y que ndako moko en créer des enjeux. Ndako moko en créer des enjeux que calamite tout le monde ndako wana ezo koma ya bino, créer des aussi là. Comment on a ouais divorce au kabwana ndako tikali nani ya mwasi na ya bana. Et comme nazaka ndako na poto, bali mutatikela ye, bali mutasombela yo. Après au moins mbala kei na ye divorce mobali kaka muta okende mobali ya kei moi ça tika ali ali moni akomo lisa makangu na mike et comme yo akoma na mbali mon Afrique akoma na mbali mon Congo. Moi c'est sur asengi divorce na poto soit à supporter à subir ma maltraitance et belé ya liboso ya mibale mbali wana alinga ete atikala jamais kolinga mbali wana bavanda ka par culpabilité. To vanda to sala foyer na biso to bola bana to tala venir à lobby. Dans le roi mbonga mapa yo na biso le roi ya mbonga mapa o tala lelo 1000 francs na koti moi 25%.
nakoti mwa 25 francs lobi kuna 1000 francs kabo na fin du mois bike bakofutanga mwa 75 000 to mwa 100 000 nanga lisusu bakofutanga na fin du mois. Pour jamais tout le monde a na Congo ba maman o babota bana 10 to zukara ba maman o mibali la ba sala na Chanik na ba maman o mibali la ba sala na Onatra tout le temps bata parlementaire debout ba on va créer un Jeannot Bamba PM pomme de main. Bonsoir, c'est pas le comment non. Jeannot Bamba pomme de main. Na ozela teta la on la table mbezanga kombo tandis que yoza ana. Hein? Pomme de main. Nazo ata collier ça la ngabia décembre. Taille L. Hein? Nazo ata pomme de main ça la bien. Omoni. Siko ba maman wana babota mwana moko te. Baboti bana mibale te baboti bana misatu te. Pe maternité akuna. Exactement que so sali une semaine 2 semaines. Baby kena lo futi mbonga maternité te. Baby va kena lo futi mbonga maternité te. Donc bakangi ndo umela bongo bakangi yo. À part que obota na césarienne, mais ceux qui oboti Ah, Tempête Matondo, bonsoir ici Rosali, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. N'appelle la CP la présence, merci Jean Matondo, merci beaucoup. Siko ba maman wana ba ande ko vivre na mibali ndenge ni. Est-ce que maman wana ta mukolo moko ta kolo ba kinga pena divorcer? Ba on peut avoir un droit de divorce et on singa divorce. Mais siko tale lo ba kanga la mitema. Emsa rola ta liputa moko, awa ozwa deuxième liputa ou bien troisième liputa ou bien ba puta bibale kitele la na muto ambetu. Eza la Noël na ya bona, ni anniversaire ni kutu bosana. Yebsanga 1900 na avant 2000 ans, yebsanga karaba 2010 ane bato komo fêter. 50 ans de mariage de anniversaire maman abiso. Anniversaire maman abiso a fêtera kaka. Boye bisanga combien d'anniversaire? Yo ozana kinto longwe nini ya Android to longwe la ngoto chango à côté. Combien de personnes va fêter ba anniversaire na kati bandaka mabala na bango? Ata ozana bana 10 na poto ke avandi boye ba fêter papa bango anniversaire papa bango pas anniversaire. Non. Mais ba maman wana ceux qui azuma puta mibale donc eza ya Noël na ya bonne année. Na mbonga kotongisa. Mais banda les premiers ti les 30 ezaka o balbaka kusukula kulendela. Ou même voir même Bilabel tellement moné loko wana atali yango vma boya tamboli na ba quartier tamboli yango ayembaka. Boya ye obo mbali na ndenge nini bolingo ne mtesangisi bino. Olingo mtesangisi bino boya ndenge. So batwala baza droit de divorce te. Yo sikozo vivre na poto. Yo rande faut divorcer. Yo rande donc il faut divorcer. Oza mutali boso yo na karaboy. Ngana bala na bala. Ngana bala. Ba pesela ngambong ata fiancé ezaki fiançailles. Pour ana poto nyo se comment confus hein. Nyo se comment confus. Parce que bato ko sangisa na fiançailles. Na dot bakoma ko mélanger ngo au moins mutu ba yo senga facture et la fiançailles mobile yo me pas la bino bozu sala munene fecha munene ye wana bosali et la mama puta bokela ngo suna salle alati lamba soirée bino wana bozo kotsa ya muninga balite ya bali namte nana balite ba mariage belé bo mona raola ba Facebook muninga bali sepela ne faut landela ngo bien. Mobile a foutu. Bonsoir Arlette Maïmba, bonsoir. Mobile a foutu le dot. Mobile a foutu. Mobile a foutu la dot. Et balara ya ngomo. On a besoin de faire midi à 14h. Et y balara ya ngomo. Bon, qu'on paie sa dot en appareil, c'est cher hein. Qu'on fout ta dot. Et dans la kine ça awa dot c'est cher. Donc des fois ça rend la pose au bilambate.
et la pose ba uniforme te ki o ba louer ça la munene non parce que ah on a poto papa olinga la ta nouvelle collection est-ce que vous comprenez papa olinga la ta nouvelle collection quand ça la coûte jeter les tontons congolais papa congolais pas beaucoup de congolais si tu sors ya poto depuis 1970 époque à Niarkos aya poto l'époque à Niarkos mais na habité bo sambwa pour veste olinga et recoute ta ba 1000 ata ba 2000 amona ko tuteke au moins nga bali fo quoi peser moi ndambu veste za symbole soyez bisanga écoute wa Congo papa zali na poto aya l'époque à Niarkos Norope aya l'époque à Niarkos amena bisio c'est que boire ba 4000 € à veste. Moi je l'ai vu dans mes propres yeux na moni yango boye nouvelle collection pe kombo na yo moko balo ya poto otikala kolata ngote otikala kolata kombo wana te parce que oui que kombo wana eza cher pour la tango il faut ça la 2 ans paiement 24 mois 24 fois balinga so marata msusu paiement moko ba 3 fois 4 fois 5 fois maximum mais la mala pour son faut betango 24 fois ce que 24 fois moi ce que ba combien au moins la MC va 500 va 300 24 fois ce qu'on calcule chaque mois foutera 500 € pour la maman au bout ce que tu pressing et nyamuki au longo li veste aux chaussures au linga ko tuteke oh bazara oh Jean Paul Gaultier oh vanité au linga ma basse Weston nouvelle collection à 2020 o yomo ko bando banda musala bando ya poto tikala ko lata ngote msusu pe na famille a moi sina o tikala pe ko pesa ya ngote mais o lingi jour libala mwana no ba peso yango dot a na poto eza cher so dot wana o eza cher wana yango basi basakala nango pourquoi parce que abika kia ngala kota likele makoto yo libala chinchani bubala ye nango makufa yango bosangisi siko toyeba te nani abali nani parce que mobali na ye moko nde fa to ka fuma beke na capacité la ngai mobala onora mwasi na ye mobala onora ka mwasi na ye so yebisa na to rolo bateke libala so libala komo koma na ba budget ba 20000 € ba 30000 €. Moteka mituna biso ya msusu esa bien te mituna biso esa bien te wana bana 4 wana bana 5 bana wande bazala moko faza vraiment na moi ni na ye zama pambola bino ndeza bobo na bonde bakola tina ba 18 ans na ba nzambe fa mona nde bana bakola so yo esala budget mbongo ogo sombela lupango to ndo bana lakini so libala bongo yo asi libala bongo dépenser pour la mona muso betelanga lisola bi dembo na regretara so ina ba mbongo na ngai jamais na watch ata chaussure ata chaussette à pambo na rosalango libala vana même pas 3 mois box anglaise bonsoir libala vana même pas 3 mois bazali wala ki makangu na bango kitoko kaka fiancé bango akomisa ngo mariage wana kaka leki makambo ebani libala esala nini jour mosusu bakutana mutu moko ayaka bi pesi na nga pe tika na defa mbona soma ba platini na crédit bore dayaka boye siko image ba platini bilamba mso bon comprendre ba platini bilamba libala ekufaka boye joane ba pièce wana mais yo tele ba photo na te zalo like ça siko libala ekenda siko ngai nde na msala biso siko ekufa pourquoi bokoma kala niveau mariage ndenge nini po ekufa esimbi te siko na kimakangu na makimakangu nyonso esimbaki après mariage libala esimbi te siko nyonso to wana esala nini bodivorce na bino kaka mbongo ekenango kaka boye bambongo ekenango kaka boye yango nalobaki Hippolyte Kanambe bolingo ya 21e siècle esili fantasme même question totulinga bato apoto na bato akino
mobali aza na kine a spécial te koleka mbala poto mobali mwasi aza na poto a spécial te koleka mwasi aza na kine soki par exemple ke yo wana oya poto nzela poto otikaka mwasi na obala otika ye yo ya poto koluka toyebi ke babesoin baposa nzoto esengaki ke mosusu olokende parci par là oza na mwa mwasi na moko bovanda bogera mais osolisa eke talanga boye là ça peut se comprendre ke soki okiti kini po mosu ezalaka ke omona après long voyage mwasi mpa kosala vie nama ndenge cachette mbala yebaka te mais boyo akutana mpo babana ebele ezalaka soit bozongani soit bozongana lisusu te me mbali mosu okoloba na nde navanda na ye boye na bana nde tobota na ye bana na kosala ekado moko boye nabengisa ye natinda ye na poto depuis chopata bonsoir tobomba maseke par rapport à quoi bombele abomba nini mbepe abomba maseke ozomona mibali ozomona par rapport à wana omona akoexplike moi sika ete nde nazali na poto bon kuna na bota na bala na bota mais tala boye mais tellement aza na motema kipabilité tant que mwasi wana avandi na ye avandisa ye akoloba nini soit soki occasion ezalaki ke bana bayaki da poto akoloba nini te nabengisa mpe na mama bango aya poto aya ofuta ata nyonga miso ata tokovanda en couple te ata tokovanda en couple te mais omona ke nini mwasi wana aya na ye poto avanda na ye azobokola bana ngai oncle na ngai eza histoire te ke omuta beta oso eni te oncle na ngai azalaka na mwasi na ye na mboka na biso na mboka na so batetela azalaka na mwasi baboti bana ero ezala vraiment baboti bana ndoko na biso ayolonga mboka na biso ake Lubumbashi azwi diplôme d'état na ye ayokende Lubumbashi ake kotaka na Lubumbashi kuna akutani na mwasi mosusu akutani na mwasi wana famille ayotya mwasi oncle na biso mibale ayotya mwasi na ye zemi kopine na ye wana ayotya kopine na ye zemi akopine na ye akomi na zemi famille bakatange makelele azwi mwasi aye na ye awa na Kinshasa azwi mwasi aye na ye awa na Kinshasa bavandi kuna mwasi na liboso azelaka mobali ti amoni bana eleki ebele ayi kolinga mbali mo baboti na ye mwana moko baboti na ye mwana moko mobali na ye wana akufi mbali ya mwasi anoko na biso ya liboso akufi après mwasi noko na biso ayoyoka makambo wana tellement bagrand cousin na nga bakolaki mpe déjà abi bon bacousin na nga loko bakoma déjà éparpillé bakenda mwasi na liboso wana atikalaki ye moko na mwana ne ya mokie oyo abote na mbala na mosusu abengisi bango na Kinshasa abi nga na ovanda na yo te foke na ovanda na mwana na yo mais epa mwana no ya liboso mais nga nazalaka na besoin na éducation oyo ndenge nakoliseli bana na nga nazala na besoin kaka yo pesanga mwana no ya suka ngai nabokola ye mwasi na epa liboso wana andima na nde epa abokola cousin na nga wana abokola ondima kutu te ke wala nini te parce que bandeko nyonso to babota wana mama moko baza wana te mais ayokuta kaka bandeko donc mwasi ya oncle na biso mibale kaka bana nde bazali na kati ya ndako mais ndenge cousin na nga na bokwama na ndenge akota mabele apesa oncle na nga merci ondima te soki likambo ye na cadre wana eza nango normal ke mobali awuti poto aye boye eza nango bien bolingo ya poto yo oza na poto bolingani na internet bolingani na bafacebook bosala nini yebisanga ata na projet yango projet kozala ndenge moko te projet eza na to moko te yebisanga projet ezala na to moko te parce que yo mwasi esengaka kosala badouble travail soki ezalaki ofifaka na mbongo ya bana esengaka obotaka bana mibali mosusu en même temps ozala mobali na Kinshasa aozela yo ya mobali ekoleka mbali mosu ekoleka mbali mosu ekozala amonika awa esimba nango su te abitalaki eluka la change no mabene ake eluka mwasi mo boye ata ya mwa bio nde bolobaka bio basa Kinshasa bio
alors que linga kuno sali ba démarche pe kosa nini isimbi mususu pe arozala atika copine emo boyi emsu ya bomwana même si ya poto mais bolingo na tellement bolingo eza tellement makasi alors raté un jour moi sona bali été mais so on est poto ezaka grâce nanga abala te mais aroyaka ka un jour poto pour vivre na mbala poto eza la bandenge ebele mais yo ozaki obike oza na Kishasa osala raté au vivre la mbonga cop parce que kuna le salaire le mieux payé est la coopération ya musala ya fin du mois te okende moi si ce que ça oza CDIT oza CDD tout intérimaire te au vivre la mbonga bana ozo vivre na mbonga ya bana mbonga bana ngo combien to pe eza différent. Bonsoir Bodi Youlou, bonsoir Ben Matumba, bonsoir Dadi Pelani, bonsoir Dadi Pelani, bonsoir. To eza ndenge moko te économie pe kozala ndenge moko te po yo osala l'économie en euro to tika ba voiture air moko to osala l'économie en euro mobali wana anokeka ata bolingo eleki makasi ana poto kuto robeta njembo $200 kaka o esalaka ki ona saba kusa ndako talo nde babinisa ba niveau kokata moyeba te niveau kokata ma kokata o tititi pour la €200 bimakaka o saba kusa ndako lelo batelemiso nano on a rataki très lobi batelemiso la gare ote na sixième salaire retard lobi kuna do okatame comme siko pozwala mbongo wana ekomaka na ba contretemps sur temps ozo telema na bagare na banini china suka kaka mbongo ezalaki obike na obi na kembi na poste na kembi na banque na kembi na explication pour la cause aura €200 kaka au vivre na mutu €200 au bofana ndako mote €200 peso ka posa ba course et a facilité siko mutu na Kishasa pour mobile deux fois pesa moi simbongo ataka ba député ne batusu ba poto bike na batusu ne bazawana ba roma olongwa kinde za ngana sola ngala na ba député na ba sénateur ngaka na ba konzi et a problème te ataka ba konzi wana mutu moko to ozwaka €500 so atindelo lelo otindela ko après 2 ans so kutana na libakwa ibaki mbongo na gouvernement ale ba mive wana zuma 500 nyati yo pona monique na linga boss mona kin so mutafutela ko mwa billet moko boy ba billet oleme o comprendre ba billet ole monsieur ola monsieur oni ya munduki. Donc, à ce moment-là, nous avons en otage. Et puis, nous avons mbongo prise à sous les arcs, foutre la mère billet. Billet à bête à tout. Bête sur moi tout, ah là, bête sur moi tout, à foutre le billet qui chasse. Allez, yo monique mbali wana azala anambo. Bon wana, au bête premier tour, bête à deuxième tour, troisième tour, ce bon wana les arcs. Yo m'te demande ba konzi. To eza ndenge moko te to tika osala ba franchi to parce que ato lobi ke mobile nga fa tindela nga mbo tindelo combien pour so ka $20 pour tindelo mbo fa ko badala ba $30 ana a revivre na ngata un mois la ndambo par rapport à réalité vie msunda ko ya futa combien yo za na facilité a futele ndako po y a lobi ki on a foutu la chambre studio mo ya $50 yo foutu la na foutu la ba mo ya €100 net ba norme na ndengo lingo ya et c'est on a moi bien banda moi bien car ba ça $50 apanya msusu ba ko panga so habite na wana foutu la 200 balles yebo tinda no ba €200 tous les mois n'est-ce pas ka mkolo kende kin ofana ndaka mbali na siko mobali wala nenga zawa na yo futela genda yesu ko role ne ya kimobali na poto yerani ata karola cha pambo zorate ata ndezaro ata madebo kale o eteka ngata na château ozwakate bibala Congo botika ba complexe zanga tina poto ya paradis te
Josiane Légène, bonsoir, bonsoir, bonsoir ma chérie. Pour te faire un paradis, et là, comme c'est un paradis, pourquoi? Parce que visa l'ango, ça sera cher, vol l'ango, et ça cher, yango wana. Yoga si poto so ezali kaka victoire yolo ezo kapela ezana en plein o tozala nango lelo ezana en plein o ezala nango lelo bato bayaka poto okala bano lingo bano beta masolo te poani bano beta masolo te poani parce que bazalaka bato mafi bando oyibana bano ba boutique sécurité ezalaka te eloko moko te amona kaka ye asalaka na ye te asalaka na ye te moi aza lisolo mpo abetelo te mpo asalaka te. Bato bayaka bapoto kala wa 1960 banini bando kota mo ligala ka yibi na ye makasi na mbango eza na ba histoire mususu toko relater toko sela no documentaire te parce que net ba pareil ezate vrai documentaire quand on parle de documentaire de Congolais filles va Congolais à Paris vrai documentaire pas ba documentaire où dendara likolo non. Parce que ça bateau va comment avandi boye a beto li solo poto mais azolela a beto li solo a franc belge azola somo eloko mo monde eza boye obi combien nazwango boye tala boye abote na pe bana mata mona mo taza kombo na ye basi tu baya balia e baleka na bango toko vivre na ba complexe mo boye te ke o wana kini mo ngane na boye na petit na momi na ngaza na poto moso na poto beaucoup de mukoni ata couleur libele na oyebi te ba ka libele ya internet ka libele ya WhatsApp ce qui bega bo swani ka we ma ale comme ni o publier siko bolingo elenge siko bolingo wezalani so mutando achindelo mbongo chaque fin du mois achindelo 100 et comme nini achindela leki no mabe afuto londa kwa msusu ya $200 et même on a besoin à l'hôpital achini mbongo mabino leki na suka yo comme so boko la leki na suka mutu na no balete suko mbongo wana oyo azo dépenser pour na yo suko mukoloni ozonga na epa na part na yo mukoni yo ozongisa pues la rappel bien na ofa na ngambo na fandi boye allo bakoli na tinoko bakoli pa mutu mo boye a otinele ngani na moni pe msusu emso ataroba ya madoka ataroba ya mado na mona ata monganza ata mbisa ata moko po monganza wala ata moko ana poto moko kilo nango deje teka ma emso badio ba $10 ba €10 ba €20 mais ata lingolo ata ngolo moko tikala otinda te mona présence d'esprit no pe sala raté que moi sanga na zana poto funa tinde okende ato vana rapembe na aéroport anjili bo tala na bobi ba vol to kendara obi ke France kendara samedi ni le kendara bo o tinda te ata mafuta ya Carola cha pambo tikala otinda te na mutu no pe chéri na ngana tinde so ba bete chéri na mona mutu ngana tinde na rataki e omoni era okende ngasko la na cop mo mwana do esale kaka yo okende ngesimba ka te suko le temps benga e wana bina ngakyo a mata déjà donc contre temps chérata prochainement tout nanga nini oboni ya bengi ngai en tout cas la saki vana biloko na maboko mais mama yo benga ngabi na ngake aza gravement ozo comprendre ya on suko la tali na kende aéroport na tika mama na profiter quand la kepa mama le temps suko la sisi na mama l'hôpital na ozonga boye ba on ba esi ba kenda ki déjà na raté bango. Donc au moins on a 12 na 12 yebisanga mwasi ozalaka na ye mwasi ya musika ayobelaka mama atindi papa atindi ndaku atindi siko mafuta kaka bokal moko oza même pas na $5 pona otinda ngo yoka ba explication oza la sexabino tina resili nzambe oza la sexabino Agala ex mabo kilo na muna Kishasa. Ex mabo kilo na ngala. No comprendre ka ex mabo kilo. Wana tawa mawa ex mabo kilo. Na bete ngapela megala no
Ne ballon ex ma bokla ki chasse za randeni. Après déception va dire que la mécano. Au moment là wayo kaka le roi za journaliste wa chroniqueuse. Dans la mécano no est ça la randeni. Dans la mitchell la place à toi là il y a le solo te mais ce qu'on a mis chasse qu'on a pour de vrai. OK na ndimi. Mabo club to va dire babo club to sola. Ah mabo club je me suis singa bi ah bokilo nga tuna nini. Na mona ba bloko mo bezo rene boye kuna na poto kuna ba bafle tindela nga na beta musique. Tindela beta musique. Te na ese ke bona bi te e da bon route. Na ese na bi ah te na sombela ki mwana nga mbali. Mwana nga bafle na tindela ki na sombela ki fa na tindela epona abeta la musique. Nde courant ezala raté. Tu voulais voir quel truc? Dis-moi, Josiane, tu voulais voir quel truc? Ma bokera, la ese la bite, la somme ya mwana lo baba fle mo o bando renyare bien masika. Baba fle wana milai bo ya nini. Le roi lipa carré wana ya mapoto. La bite la somme ya mwana bafle na tindele comme ça ayo ka musique mo ninga ke na entraînement ça l'entraînement no et au ça la épé bien abeta la musique na ngo na téléphone. Il est qui 3 jours. Oh, tunani. Ah, bisoko obiga kuto ma campagne au courant bobulu Ah, baba flana be kuto esala nga bi me yande mo amuke esala nga bien boy na boy o tindela nga boy na bunga bi ah, na tindela nga yo. Après si wana osona mwana ko ba mwana bien mama musique na ke beta la musique na ma terrain. Mwana nga nié na nga bi ah, le bino valeur na ngote OK, na bi taille na o tindela. Avant la tinda, après 3 jours. Oh, mère azobele. Mère Bella, ah ok, mère Bella, ok. Il y a bien problème té. Sur la bête machine, il y a bien na boé, calcul en disant ça la mon boé, faut ça la budget à 50 €. Oh, ah, président, la mère la privée tout seul. Bon séjour. Président la mère la privée tout seul, franchement. Bah bon séjour. Hein, président Rachidi Koupa. Bonsoir là, bonsoir. Merci beaucoup, Josiane. Merci. Sikoyo, nabite, tena bologa, abike mère na bangazo bela. Ngana bike mama biso so na bela, so betanga matolo, so ba bela. Ora, tshela ngata mo di ata 10 €. Comprendre? So la tshela mama so 10 €, mola ata no, o na ka likolo pasi. O mo mala de sila biki. Wa biso la tete la bien. Lamboka yema di mena. So abika lamboka yema di mena, ça veut dire que ayoki siko mo bien. Donc 10 $ wana. Nambo ngala franc likolo na esala yeda bien. Na bi alors che 50 dans ça la ondeni. Na kena lo wa nga ke ne pas zola, na kena na bechi na zola matolo. Ela wala ke ah yo pe ya kala bisaka la boki bino na be mission nga, na sala pi ba maison ba koli fe keni. Azola bi nga tena kini kuna fo afuta 20 $. Habite na zu 20 $, bakangi ngo boy. Kangi ne bakanga na chona racha biloko wana ekendi. Nga vana besta pese be compte habite ndeza na blo wana kula no surtout sali 20 $ na habite na tine mer na bango mo bafle atindeli moi débarder mo ka bien la souvenir quand ndeza la o comme la moi na poto de lo wana o resele pas mo surtout donc ata master o kabele kaka na mo mto be na la rapongi ba mo mto be allo ah bo ba vanti bo kuna bi malembe no kitchen of one now. Bablo nyongo simsa ba touche ngana simso touche oh non ke ne kuna na chance walo balanga kyo na futa 20 balles ngabi oh papa ngana sombi kutwa sombele ngate ndeta to tambulaga mutata aoteka ngo auchi na ngo Chine abila nga dembo zo kadono par rapport à dédicace ndo salenga ba pesinga ngo na chena ndao na ngala pesa mwana nga alingi na ngote na pesu valeur na ana poto ezala wa 50 €. Yo suko elora 50 € na poto kuna na kini eteka ma combien? Eteka ma ba déjà na ba 100. Suko ceux qui ont 20 $ au dépenser 20 $, au récupérer na agence. Écoutez quand même. En plus ça ba fla pambate ezala mo débarder na yo na liputa ya mama abino. Au monte que ça le bien. Voilà on a bana mama mbongo te. Oh te menga sikola na bi oh wana mbongo te mais je kono bana ngake yo za na mbongo boy
na no tangela ye ozala mbongo na biso wala na besaka po trafiquer nga ba trafiquer nga te nga ero nga ke wana $100 na bila ke $100 wana na niveau kini robetela ngata 1 mois po vivre yo moko makasi kala maya loba wala la mbona tala mafuta opakola donc $100 vivre nango 1 mois donc nga na bika na $100 wana solo ngoli $20 ok osablo à l'agence et ça là bien et ça là histoire vraie hein ah mais mbongo kasi yango na senga bite na lobi nga so na butu ozaki na ndako ok na ta ma binote donc comment se fait-il que $100 avant-hier $100 c'est là qui après 2 jours $100 c'est là ce qui ça sombe na earning na butu la 3 heures pour la tombe na soli na yo avant que nous na tombe na soli na yo ce qu'on bon ok na bite la bomelo moto la bite la kendega le quoi ça des promesses en dimega engagement être fier à la parole donnée ne quelle est ici la begi sous la biso la neni ta biloko la ba récupérer en kanga un na so na uti musana yekuna ba rozwa nini ba rozwa ba na pesa 20 balles là ok na ça la bite kende wala kende wa photo et na ngode bien ba régler déjà qui a ba flan qui to kwa bona ba mère CP ba merci à trop bona merci et si solar avant une semaine na fala le téléphone le sonner dans la garde avec musala non le téléphone sonner ah mais souvent dans dernier on tu scozo sur la tête oh na sur la tête nini mais qu'est-ce que m'a parler na bisa ki parler oh qu'est-ce que ça qu'on fout à parler 100 balles kasi neto sur la gichi oui mais juste na bien yo futaka ndako 100 €. Nga so na futaka ndako 450 €. So $100. Nga futaka ndako 450 €. Siko yebisanga. So ki nga futelo ndako mwa oyo. Yo mwa prochain yo futela nga. Après c'est la binga na fan na hotel. Yo lingengo lo bena nga teke nga funa no futelo bandako. Na ba no sala na ba no prendre soin na yo. Non? Nga lingo tant que mobile normal yo so zo nga lo wa nga na fan nga za fan ambalte en plus non na mona ote elo de la siga makambo nga linga yo sela nga to chino mo téléphone à part oh na futelo ndako en plus obenga nga na tongo est-ce que na tongo ba senga mutumbo yo ba na bisela bi intel grande sœur nga za ina kishasa na so ke tikela mafuta aussi contre-temps to longwe wala moi là elle la bi pesa $5 nga na chinde lombongo pesa $5 asala li kambazaki na ngo sala contre-temps quand ils a contre-temps ba no so moi là crédit 1000 francs tile dans la crédit 1000 francs nga na futelo ndao nga bito tika la fa na ote oh te za la bongo te na bite ba jeter aselo wa siliki nga bi casse-toi na erreur na kei olobini ni ndako kolo lo paro bona a passer nga na ba kolo lo paro na bi ngai na to sina contrat wana te to sina contrat wana te obi ga bona seki obi na kila musala na bi ba ko fola sela we bisio siko no imaginer siko yo ba to siko batinda siko ya tous les mois oka mutuma kiti akeli susu ye mo azu hotel avandi 1 mois avandi kana mbali yango wana bafandi boko na lisusu na Kishasa erozonga poto ayeli susu donc muto akoma poto endeni okasetindela na biloko wana donc oboko na Kishasa oyo susu na poto so badiso boko la siko yebisanga projet ngo bosa ndeni parce que projet na yo eza en euro ya yeza franc congolais l'état va convertir en dollar et ça kana se l'état est comme en euro yo kaka muto ando bakisa. Ça manque autant wana yo mtando bakisa ngweza yete po yo badozaka convertir doma teka wale ko buzoba je sais elle va pas les copeta trop ok présent c'est clair présent sur les envoyés
Et là, vraiment, l'andango est allié. Après quelque chose, on t'a la boye. Oh. La mode suko, donc, à quand il photo, pour moi, on a des joueurs. Bah, quand il photo, na yé, on a bien, alors, photo, on peut mettre moi, ça va, na publié. Oh, na publié, boye, l'état, bah, tu vas commenter. Non, on a répondu à bateau, là, tu mets à son répondre. Yanga ya parlé, yanga ya kati, eh, boy, na boy, oh. Si on a commentaire, la recette, l'aura mort au soin, après, on a eu la même fille, on a qu'est-ce qu'on a publié dans la story, il y a WhatsApp. Oh, on a ce qu'on a tout dit, oh, mais fille, autres années, bah, mythe. Si on a publié, ah, on commence à mon amour, sur mon oh, et d'ailleurs, ma connaissance, kangabi, ah, connaissance à mon amour, ça, il y a mon amour. Ah, on a connaissance à modèle linoine. On a connaissance à modèle linoine. Gabita, on a fait notre dossouara wana. Dossouara wana. Après, comme on a mon akio kasinani, tebo, bato mo kombelanga, oh, yone wana, papa mwana yo. Ngabi, ke papa mwana? Nabino masala nga, bomo teka sana mwana nga beta bali, papa mwana na papa mwana. Mwana nga wa bye bye dit na kana ki mukolo, bomo papa ba onde boyeba ete. Boyeba ete. Ah, tena tula kaka. Ponga pela tula kito sola na kane bo sola wana, bo sola la lisolo na papa mwana nga te. De base gala, boko liye kuza, ayo kipe bile kuza après awa lisuzu. Tala no niveau. Yebisanga. Yabo mo na confinement awe belé. Ebele ba kende na ambassade kuna oh, baza ba français non, ba français te. Ebele mitaka ba bonge ebimi na poisa. Ebele baza mitaka la bonge ebimi na poisa. Moi si likola mutamoni exa basi kotindela ni na WhatsApp akiko kende kin na bulu kaka ke onga na za français na za français yo ba kende okangamela kuna hôtel esili séjour esili mbongo esili mbongo yaki nango pona séjour na ba mbongo na sotwana esili zonga France total là Air France par le avant Matavion 1000 €. Avant Matavion 1000 €. Francis Binzeku, bonsoir. Bunzeku et Bunzeki, bonsoir. Avant Matavol 1000 €. Tu as 1000 € à ta laute. Tu as la famille. Et au kitagi voyage wana. Au kitagi pour la famille. Au kitagi pour la bofa na moi si notre mobile na wane. Ceux qui aussi ici aiment kokali. Yo wana ozubisaka osanini ozongi. Yangwe belé ana confinement awa bakangama kuna mikana pesi la raté et si moi pozonga ezate. Kuna pena ni préfecture ezarate o. Préfecture ezarate. À moins que o bazaki na babana, bazaki na babanini wanini, ba avantage na bombo ndambo ata mukande sili, bazoki mwa moyen romata. Kuna na kina na 200 000 €. Mobile on peut quitter la ki ane loko. Moi ça on quitter la ki ane loko en dépendant na yo. Moni. Tout ça va avancer mon bolinga. Surtout les camarades publiés sur votre compte à mon publié. Karine dit tout bonsoir. Ton autre maman publié. Il faut ça maman publié. Et 1h04. Est-ce que le baming na 400 émissions na kache. La kache ta kuta mba sima. 1h04. C'est beaucoup quand même. Ko publier. Ngai ex mabokilo la mususu. Ngai mo kombola ba ex mabokilo la tel bébé la bisibino. Ça va messala la ngai. Ex mabokilo la ngai. To ndo fanda na biso to vanda na biso. Comprendre? Ama kasi na ba be en sex tapé. He. Ama kasi na sex tapé. Yeka ro yeso saka kao de bolali kaneza ro fatiga msala. Olali yeso akoti ebiga mai oseloma ebiga mai na peseka samba la mai ngamona futa ama kasi nango bozwa idete je muso ke beta likofi na mie likola zuwa nga olela sa ele zuwa ya sa ele zuwa to uti fete bona na lisolo to uti fete to zonga to komika kote na biso ser moko tozalaki na ye mobali asaki akende fete te abima te adezebei mobali na ye
elle a désobéi mobile na ye ayebi si sikoyo ex mabokilo yango ote oke tikaka na ndako mpona mobile na ngai nayebi si ebola bi yo eloko ya osala epa mobile na ye estce yo olinga ngai nasala yango po mobile na alobi ke akende feti te mais ya parveni kokende feti oyo mobile na apekisaki ye soki soupçon oyo balobaka ke bino mibale bozala mwasi na mobile ezalaka ya solo po comment désobéir mobile na ye mais yo oyebi ke mobile na soupçonnaka yo obimaka na mwasi na ye mais yo olingi okende kotika ye oyo te lokati ozala yo okende kotika babi femme soye soumise dembo soumise oyo wapi tokei tokei tika na ndako ewo mwasi akotaka te akoti mobali topesi bonsoir arépondaka bonsoir na ye mobali mabokilo asala nini akangi tokiti toya nzela ti mutu mo so auta ya pia okande ezala kwa mukuse boye nga linga basa mikuse boye mutu ango nivi ni koni comment fait tika mutu ana azolula oseke boye bani nabi mabokilo nga ne toyebani wapi ngai ne toyebani wapi toyebani na biso te tokeni ye mutu makasi nga na okena nga liboso na molaka mutu azasaki na ngai biso oyo tolinga bikumbakumba so tokenda fete ya bato nga kobekisa na fete na bino te nga so nakumbi te seka fete na bino eza ya ntina te nga fa emporte nga emporte banda na champagne ti na milanga mike ya toniki fo nakumba namonaka azasaki na nga encore aza ase joueur ya mazembe tsodi nasakisaki mata likolo ekita namonaka molanga champagne ya panta na yamba saki nga mpe nasala nini geolite na yambi saki landanga na kimi nanga na mokuse nanga na kimi nanga nakenanga malemi yo soki mpe kanda nango esalaki soki mpe ndina yango oyo kende kobeta likofi na nzete liboko esala nini ebukana labi liboko ebukana azolela bisko liboko ebukana oyo liboko ebukana parce que nabeta likofi na nzete obeta likofi na nzete ok ya viki bulompo yala na lisolo bonsoir ya viki ejo nini ejo stand ndaka mbala théâtre bakoka te nga mibale bazalaka nini comment on appelle ça mibale bazalaka na nini mibale bazalaka très frappant oyo bazalaka ndeni bazalaka na extravagance pour moi ça ne tient pas la route nga alingaka te mibale batatouage mibale balinga kolata balinga boye bien te nga aza bandenge na alingaka j'aime mes bel homme baza très naturel mais baza boye kitoko so moni eka bobike ye wana kobanga te po soka mwana na vêture na vêture na mbongo na na vêture du début à la fin donc comme akutu ndenge imaginer te donc voilà ba oyo extravagance na bata théâtre do tigre bata théâtre nga peu moi aussi j'aime mes goûts tout le goût moi te go soigner te faut tatouage il faut choco mbala chi ba choco ateli mbala za ba loxy non mbala faut zara bien coiffé bien parfumé le nom vient beaucoup le personnel on a les solo bukani toke téléphone non moi comme ça va insister la salle avant que non la salle d'op bah oui quand on est hôpital moi attendre dans bazar bukani faut va hôpital en urgence moi va bukani OK yo somo la mutu la salle d'op on sait un ordinateur dans laptop on te fouillera na laptop fouillera la laptop ok y a problème te non là le roi ou là en hôpital nazo là na longue pour hôpital elle aime la super laptop na sac na tie d'habitude que l'hôpital non zela elle a commis ya coach mon ba côté na salle d'op na vandi siku et donc na tête c'est la option balé na mona ba message comme ya ba message na bi ba message dans on mona nga kamisa msina kasi ba message ya publicité ndeza la adresse mail ba bazoa ba utiliser so web sanga la place wana bino bosani ye ana salle d'op yo awa basi ba tindela ba photo mitakala misusu omona sikoyo oyo bazana ye na ordinateur bino bosani bo publier
eza yango te kozala mwasi kitoko ya mutu donc ye tia ndenge aza na salle dop wana asenga ordinateur nazala yango awa bafoto telema eleke ebeye na sipima na bavideo donc telema eleke ebeye na lemba na mpe kosipime na tika sikoyo na ka na bino neti yo nga vrai chéri eya likambo kotula te eya likambo so mpe ya raison moko nini teke o asalaki nga boye wi likolo na se ekweya te ekweya mpe te ye na salle dop nga apesi natuni mnoka question moko ye na salle dop ordinateur oyo asengi yanga atindi yanga binanga ke ezwelanga ordinateur na ndako na ye nango nafungoli parce que na branché anatandanga mpe naozela ye nakosolala nga mpe ye na salle dop koto naomona bavideo ezokota mpe na bavideo mosusu bato nayebi na même la fille tokende pa mbali nayebi otali bobi naye mpe oyo obebi nzoto moto ebebi mais ogarde ka silence le cœur de l'homme donc eya raison te ke nga nazwa bavideo wana na publie yango to na panza yango to natindela bato eya nango raison te na mindele na bandundu eza raison te eya raison te parce que aussi photo tokotrike parce que rien ne manqué parce que tokoloba mpe na bavideo oyo lokwa ya sali boye to basere nanga na bacamarade nanga oyo namona ye wana nakoba mpe lokwala moni yango boye bon baoyo nanga publie yango avant nga na tozala bien ou bien bon terme faut topublie yango je pouvais le faire moni moto asali yo mabe sotant ke ofanda amoni ke yo découvre mabe wana akeye moko ya lokwa michopi moi michopi kote batie mungu abapusanaka te bayebi deja ke mungu ezali omona bakoyi musika donc c'est comme ça donc mutu na salle dop anesthésie abimi na salle dop nde navande na chambre bongo abimi na salle dop baoya nde na kiti ka ndenge amonaki nga navandi ordinateur ezalaki ofungwama alinga tellement sur ordinateur bi qu'est-ce qu'il y a yo obiki na infirmière batali monsieur mais qu'est-ce qu'il y a après nazweli kaka bafoto azalaki nango natieli ye kaka wana kasi oyo oza besoin ordinateur tala ordinateur nga afandi na nga après anesthésie esili alamuki mpe tokangi ordinateur tozwi nini ali tozongi mpe na ndako donc ye moko amoni kaka eloko nde bakangi nga deja boye na kokovana na moto te donc amibangi kaka ye moko na ndenge azali na bapansement abite nga na okendange mpe nakelange mpa na ngai ngabi oke problème eza te akei na ye mpe mais akoma eske kolala nango na motu akoma ekolala nango na motu de koma otravaille ye eske apiblie bafoto oyo banini asali nango nini apiblie boye boye donc aofanda à leste ti akenda bino nakoka te namona nanga bato bazaka mitema mabe na mitema malamu yo nayebi te so eza motema malamu to eza kaka ndenge nao j'ai pas besoin na efase bafoto na bandako efase bafoto na efasaka bafoto esilaka te na bavideo eleki telema ebele donc so efase koto oyo misu eza koto donc à chaque fois donc mwasi na mwasi azalaki na comment on appelle ça azalaki na document na ye so fungo document oyo okutaka à partir ya 100 matin à partir ya 100 matin bafoto na bafoto donc eza eloko moko te efo esala oke ndenge eza boye soki omoni mobali to okangi mobali to mwasi na bafoto wana il faut publier yango parce que obala ye te tant que oprésenta 2-3 personnes ke o mwasi na nga o mobali na ngai valeur na yo mpe ezosila jamais mbanda soki oza vrai mbanda omoni vrai mbanda agarda silence bunda bitumba soki oza besoin obunda bitumba o mobali aza yanga bunda bitumba récupérer mobali atikaki ndumba
po mibali mususu ekoma lokwa maladi necha ex mabokilo nanga eza maladi ye aza accro ye aza accro na mambo ya sexe ye ekoma maladi bokokende cinéma na Châtelet baninga batalaka filme normal ye komema kaka koteka ya porno mutu akokenda bia na ote naosolo ba CD na ye lo kado ya CD ayelaka kado ya CD ayelo CD ya kado ya CD ya porno bato mosusu ekoma lokwa maladi donc so amoni eloko wana te azala bien te nabosani kombo babenga bango donc aza accro aza maladi sikoyo opiblie mbanda sikoyo yebisanga ozwi nini ozwa no eloko te ozwa eloko te likolo na se ekokwea te ekotikelaka kokweyaka jamais sikoyo loko oza pembe soki abasi ya mwindu baobala te soki vrai chéri donc soki bote tangamaka na basi ya pembe soki abasi ya mwindu baobalaka te bongo biso ba match oseke mwa to toala droit ozala mibali te parce que toa pembe to flashe te totika baventure maîtriser bolingo esika ozali vandisa bolingo esika ozali bolingo ya Kongo na Kinshasa to eza ndenge moko te muninga ozalaka na avantage esclave ya muninga na kati ya bolingo azalaka te so moto alingi olobi teke akomi faible te aza faible te parce que alingi yo soki azovanda na azosupporte buzoba na yo eza teke o ye atula te eloko etulaka na kati ya wenze eza te eloko moko te etulaka na marché eza te wenja babulu pseudo-sexuel Junior Ndoite merci beaucoup merci pseudo-sexuel ozomona eloko moko te etulaka na buto ebike eloko vandela basomba yango te baso ofingaka azelongo mabe epana mobali okuta mabimisa maboga 1m80 mevandele gi botali vima 1m80 botali ye bobi mbali na ye bakoma na ye mbali na ye kutu baosala préparation mariage otonga na mongongo se po na minute wana fixe ezalaka te fixe babenga oyebi te kai nani bakomana nanyo te na ye pe mwasi okelinga ka ye wana aboyi na ye mindondo aboyi na ye basi ba Louis Vuitton aboyi na ye basi bakabelo alingi na ye basi bakanga basuki maboko alingi na ye apréféré na ye bongo apréféré simplicité mais bolingo na ye eza stable yo atofinga koma na fi wana alata kutu betenga akota legal ye pa akotaka marché mutu na mutu azolata selon budget na ye yo soko omoni koza vrai chéri amida ye wana JB Bogart Didi Kinwani JB Bogart millionnaire diamant fer Didi Kinwani a Bogart Didi Kinwani a bel homme a mulai pe mwindu couleur ya kitoko diamant fer to yesu na kamere moni vrai chéri siko bongo na Congo ba mingi te ibaza te batutu babetela biso ki vrai chéri tomona ngo kala na Facebook pe na ya pembe na bino ndi ola rigole ya deolo bonsoir yaya bino pembe na bino ezalaka na Facebook bokomisa bambanda ba chroniqueuse na ba youtubeuse bokomisa bambanda ba animatrice yo soko za vrai chéri kwa nango na Facebook te fais-toi mayele devenir intelligente fais-toi mayele fais-toi mbongo eza na Facebook te oyo ogangela biso osomi mwa doublure ya elamba ya Turquie ya legal oya ogangeli biso yo vrai chéri oki kosala mwa vente na okuna ogangeli biso yo vrai chéri oyenga mwasa pembe eyenga boye na boye nazanga likwanza nazanga nduta nazanga boye nga mwasa mandefu sikona na place te naza na place wapi yo soko za mwasa kitoko sala bloka mida osala
Sala biloko mbila bela sala. Hein? Abecha famille présidentielle Moutou. Est-ce que vous avez masolo wana? Masolo ezaka na basi mibale, mais tale bela basa kitoko. Boganga ka biso ba vrai chéri. Biso ba vrai chéri. Bon kene kolinga lo mbanda étrangère te poani. Parce que bon na charisme te. Bozana charisme te. Qui dit vrai chéri maîtrise charisme. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un projet, elle a un objectif. Eh bien, elle a abonné dans Kende Boye. Cible la nga eza caméra. Caméra wa betanga pam 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 la autant na salibo calcule vandi. Ye kuna nga na gérer da bambo. Ata bo benga ba avocat wa sama rambwana. Sko bino ki vrai chéri na bino ezani. Ki vrai chéri na bino ezani ba sex taper. Mitaka na bino esambo akaka. Mutaka la mwelengi te? Mutaka la mwelengi te. Baninga bakendaka te balada tende oza boye wa vrai chéri mosa pembe kendaka to ba massage banini bataye nzoto. Ero telemi liboso mwasi. Libele chongai, te libele chongai. Tela libele chongai. Yabi libele chongai. Botika marambo pardon. Bando na biso basi na mibali. Tobi ga bino bazwa na bino koma lo wa na ebite. Ata ko vena nyoka ya moko kima. C'est les basses kilo bonsoir. Derrière merci beaucoup. Na ebika bino botimba me botika buzoba ya buzoba. Ya buzoba. Eza buzoba. Ko publier mutakala ya mutu to ya nini. Eza lango ya nango importante. So moni lo rabongo ke mbala sa lo rabongo ou soit bo continuer ou soit au tiki. Ce qui moi sur nem ta sali yango soit bo continuer soit bo tiki. Leader Jos bonsoir na yopi bonsoir. Au tiki, au forcé pourquoi au forcé? Au forcé pour ani? Non, na mona tega basi ba député waza kuna. Basi ba député no so Congo. Soko tali basi na bango bazaka boye. Bana suki ya baboko. Bana posa ba Brésil na milaité. Bana ba cheveux naturel. Bana ba cheveux naturel suki. Ala posa kabelo te suki diota awa tchara ba col. Non. Femme congolaise faut dégager beauté na yo. Ngana tele matin debo la ngana tele matin na tema poani mukolo kutalanga kangelongi nanga je suis comme je suis ne o moninga boye ndepo mo langa na nzela donc ne o moninga boye ndepo mo langa na nzela eloko ya bakisi ati olongolo ati na bien tayi nde mama nanga salanga nde pika balingela nga ba ex ba mabokilo nga balingela nga bomo ba sepela nga ka bomo. Nga mwasa pembe amwende to sambusi te bo sambusi ete o misambusi po o esambwe wana ezaki ya yo ya mwi sambwe eza ya yete nde sambwe ya yo pe sambwe mwasi ya solo ata mobali azana basi 10 balobi teke ozo charge ya basi wala la tongo mutema c'est apprendre ou à laisser. Tu veux prendre, tu restes tranquille. Tu assumes. Ceux qui ont la mouton bête n'a pas oreillé au leli. Ceux qui ont ça la joué pour mbal na, ou na mbal na yo. Mais ya rozwani ya republiera walande non. Non. En plus capacité à ndora libala il faut adversaire azala. Soit adversaire azate to yeba ndeni ke yo bolingweza solo. To yeba ndeni ke yo bolingweza solo. Parce que la pote va secrétaire va s'arrêter. La personne qui a publié la vidéo, aucune idée. Moi, je ne sais pas. Des fois, c'est l'homme, c'est ses rivales. Non, c'est leur rival, en fait. C'est leurs rivales qui ont publié. C'est leurs rivales. Donc, moi, ça, mon bali à moi, c'est moi, ça, mon bali.
C'est les rivales qui ont publié ça. C'est à prendre à laisser son monique au supporter. Mobali nanga na linga ebongo alingela bambanda mobali nanga po kende te ndeza ki attaque ya za a le ba yanzi balba so banani za wa sepe nina zagala donc atoke ozakaka OK musika to zakaka siko OK on publier pourquoi OK publier pourquoi na binope wana mbongo na okoki kovanisa mwasi soko oyo olanda ya poto wana eza nango eloko te okovanisa mwasi na Congo na Kinshasa ovanisi mwasi na Kinshasa osala baprojet mwasi so akoti kaka na esprit na état d'esprit abiki mbali nanga aza moto maboke atekaka maboke soki yo eza moto maboke yo sala maboke mais mobali no mwasi no okomisi kalunga c'est tout et sinon bébé tu vois moi je suis acteur. J'aimerais bien que toi aussi tu deviens actrice. Ou bien tu commences à faire des figurants, tu vois, nanana. Comme ça, nandaku, bon, ça la théâtre a bien m'balé. Oui. Tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Ma bloco, et ça, car on a entre, surtout bisonné comme le roi, n'a habité comme le roi malade. Et si quand on a bambanda kamba il faut publier. Il faut publier kako publier kaka. Boy la biso lokuta te ke o ba yiba ki au téléphone parce que là to mo mona rebele comme kaka ba yiba nga téléphone e koya ki na yebi kutu te na sala boy ba réseau tout na so to yebi yango déjà. Si ko muta jira internet ya Congo to yebi ete a rola de marambo te. Moutala de la main internet à Congo vraiment image de femme congolais na homme congolais et que ne kabo to mo le gars américain na to to mo le gars américain na to non tebe que américain ne ba kolo ba bloko ba sala ba bloko na bango ba ngindela rango hein ne comprendra te yo ce que vraiment osa soit faire ou au messana rola na basi to messana rola na mibali c'est simple. Tout ça na pigal coup des ara soit OK oluka mobali soit oluki mwasi ce qui a olingi ya mbongo te ya ofele pezalara na Châtelet à Paris si ko so monino so toana eza mabe okomi actrice ou bien acteur ya film pornographique tala vidéo wana oyo misambusi sambusi wana ya 30 secondes olo sala ngona mobali na yoto olo sala ngona mibali ya bato. Comment non actrice OK kuna balio aime sous deux coups pendant 30 minutes aime sous pendant 3 heures du temps ba foutu bon na yo on s'inscrit au CV no bike ngane na bona za soit faire na za besoin comment ça na ba film le rola ngai mibala bato pas possible na supportera te kuno okuta na tonya mibala bato ya catégorie no stalling ceux qui ont ligne ya munene ya mukie peu importe mais au moins ozala bénéfice pour na yo ozala salaire na fin du mois ozala ba traitement okoma kuta ba contrat ba lingérie osomba sous ba soutien te ba osala ba massage à mabele tu vois okoma sous plus sexy le rôle yo za pembe okoma sous plus sexy pourquoi parce que okoma ko appartenir à agence mbazo landela libele rosa libele chungai ba kacho moi libele wana et comme na forme ya 4 moi il y a 100B. Bobo et talara, c'est pas joli. C'est pas joli. Si vous voulez la image moko boy ke yoza boy mais wama kasi na buzoba. Si vous na mobile obike na ndako komi ofanya mobali na copain pour kanga ta photo bo bébé na babache ba photo te oh mobile na mona za na bana kala na vidéo retambula été tu bana kanga ba photo to seka on faisait tout en rigoler et là c'est comment ba photo te tele o bocha na bitoba tu et comme ika ba se ba congolais vous abusez les femmes congolaises vous abusez
bokomi koabize bokomi koabize bokomi koabize bozonga bashiga ko basa pembe mosa pembe komo osambwa boye okomi kosambwa na Facebook yango mpe ata 1 euro ozwaka na yo te bapesa yango mpe eloko moko te biso na bapage tosala yango po toyebi ke na ta moko boye tokoma ozoto ba 1 franc eza entreprise elokwa télévision donc motu so atali télévision te otala image na téléphone na Facebook aya télévision ndenge télévision plus tard au fur et à mesure bato baosenga ndenge ana poto ekoma babuke au fur et à mesure babuke ne bato tosomba moti so ozwi buke de 5 chaînes osombi 10 chaînes osombi après mbongo wana biso osomba yo bafutela basalaire na bango bafutela bacaméraman banai na bango yo sikoyo na Facebook ozwa na mosala ya pamba ya punda wana mpe na projet te yo ovivre kala mbongo ya bana to na mwa salaire moko ozovivre nango aloke nango Kinshasa wana oke kosala bolala nde nini nango estce wana poto fo mibali baza te mibali fo tobika mibali bapede te parce que tona mibali bapede to apena vrai mibali njela mokutu eza na yo kangama vrai mibali wana baza te mibali bazali mibali ya solo bazali oyo balinga babuzoba te siko po kutana mbala ya solo yo moko mpe ifo misala kozala bien kwela bato tro kisango te kwela bato te ko yoki tro kitoko te tona besoin bongo te donc il est déjà 1h passée à tout combien 1h32 donc nasepeli komona bino nasepeli komona bato surtout balandinga donc nde nabonake sikoyo na page na ngai ya Demba Wemo ekilobela mpe makambo mosusu nakelobela makambo mosusu donc bonsoir oyo balandanga kuna bakozala le bienvenu donc betika Demba Wemo na page betika Demba Wemo esalanga bien so namoni présence na bino boaime bopartage nde bopartage oyo eosala vraiment bien tokutani mpona mbala ya nsima bizu nanu diamano awa bambote esika ozali nanu diamano bambote esika ozali bambote esika ozali donc voilà boza tellement ebele la deolo la kelo la page na nga na ben nasola pe mwa muke par rapport à valeur à bato donc Demba Wemo na page na nga Demba Wemo eosala bien bao na baza pongi te bolandinga kuna eosala bien pour la sujet mosusu or oyo bomona maki maele ezali donc maele ezali tokutani mbala nsima bizu